Nini sous papa Sekele. Nini les sous. Rapidement alors, le nom Nini. Bon, problème c'est là pour ça micro non. Problème c'est là pour nous passer Laurent dans ce temps tous les canaux télévision va balandaka. Tant balandaka va passer avec idée on moni lelo maman Kalunga Hélène maman docteur Michel va bananjile soiseau c'est là. Na tena lobaki ke ngai naza pour nous soutenir toujours mokonza mboka Fati Beton. Na tena gratuité enseignement au moni biloko na beta la beta nze baba na classe. Nze ba faire des séances de tout ça nango. Bon, na minute oyo nazo préparer ce que ya gratuité à maternité. Po nzemba campagne jabe na beta ki mi ba kantenga sina lena na lete ya ngona zo lobela. Merci beaucoup na maman Kalunga Hélène o ezali ke bureau ya Paduntia la félicitations na obolo baki pona nga lelo répéter za makasi na espace Maïva na Njili. Ya on se pesa rambote bele pa ya Blaise Tiasa Blaise Laetitia Tekila Gabriel Tekila bino souvent bokozalana vraiment naza ko sepela pe na bosete maître Rémi Bombashi bambote belé place ozali po yepo kozala maître avogadro premier PDG Luka Talamako ndio lo pe ozanga ingénieur de Luka Kutala do ya on a sengi ya Laurent batu bazala pena po ba comprendre ngai naza bna pona obeta pona makambo ya mboka zate lokola batu msoza na mbona amela ba champagne mbongo asala ngorie ngai naza ko sekumne ngai mo pona makambo ya mboka yango moni na olo bela pona Fati Beton na pesi mbote belé place ya zali mokonzi na biso pe na pesi maman na biso désigné pe na bosa ni TV pem au vieux gao par le biso pesi son excellent Jean-Pierre Bemambo tété na osepela té bambote on a pesi vraiment bana njili et sengwa tropo basi comme ni susu les big boss. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sekele. Alors, on va prendre l'image de Gladys, n'est-ce pas, Makoso? On prend cette image et puis on la reçoit sur ce plateau. PDG Marcel Moutambaye, l'homme de l'ombre. Docteur de Cana. Ngana sala nini vraiment, ngana sala nini penza. Pona bonga na mokili, ponga pebandi makanga. Matika koseka kangaye, pona bonga na mokili, ponga pebandi makanga. Ilokola baninga ye. Balon makufi, iva kikuta kombakaji. Tangona dalaki mwana moke na bambula zomi na ndambo. Moto soki azana 25 ans azalaki komona ye paka. Elonga bambula ekomi ebele eloko moko te kaka boye nakomi kobota na bole marino plae ndenge moko senjes plae ndenge moko mama na kosuka wapi maole kale maole dalela mama Sophie dalela yaya dalela Michel Tona bakoye bisanga ibalobi bolingo ezali na suka teo natika ye nalelio liboma oya yomo. Voilà, merci beaucoup. De retour sur ce plateau. Alors, tout ça, na Gladys Lopez, bon, na cover wana asali, na bimito bango tout à l'heure là, ça va nous faire du bien. Bon dimanche depuis Paris à Sandrine Ntsakala. Sandrine Ntsakala, meilleur vœu à toi, très bon dimanche à toi et toute la famille. Sandrine Ntsakala, bambo tenayo belé depuis Paris. Bon dimanche également à Cappuccino, Sylvie Cappuccino, Maman Cécé, Sylva Guema, Sylvie Cappuccino. Bon séjour à Kinshasa, Bambo Tenayo, Ebele, Cappuccino, Maman Cécé, Sylvie. Très bon dimanche à toi et bon séjour ici à Kinshasa. Bon dimanche également à Annie Nimi. Annie Nimi de la part de V. Ambata, Mwana Barumbu. Annie Nimi. Très bon dimanche à toi. Voilà. Gladys, bon dimanche, meilleur vœu. Merci pareillement. Qui m'y est allé? Par la grâce. Ok, d'accord. Coffrage kaka. Coffrage pour na. Auto au monde siko. Pour na single. Ouais, dans notre cover, dans nani. Dans ba annonce que nazo ya déjà. Ozo ya déjà. On est font lance konze là. Voilà. Ngale bona Victoria, olongwe Victoria ou bien? Victoria,
balongo raté. Mais sauf que nga c'est mon nangai. C'est kanzela nanga. Ce que nous avons pour sangai, non keli na tellement voix mais za carrière solo nangai. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, au tu ça la cover ou sala. D'abord pourquoi j'ai idée au sein le salut. Bon, j'ai idée au sein de cover pour me découvrir ngai. Na wera maman te vendre mon nanga mo non ba yo ka non te. Donc d'abord pense à nous mukiri ba que suis capable ya ko interpréter bato ba grand. Oui. Na c'est dans cover wana bato ba yo kana que je suis capable ya ko ça va dire na moko. D'abord dans cover ya on ça le kola annonce que la team a joué déjà. Donc après cover moi je suis joué na sima. Alors aujourd'hui dans ça la cover ba nous ça la sélection ya banzembo ça la qui on ndeni. Nisi na sélection sélection nzembo yaki d'abord na tekina nzembo ya Fabregas. Ezaki nzembo Mbappé mingi boye visible tekina nzembo na visible na kuku ya Dipanda et puis na nzembo ya chemin de la vie à Kofi. C'est pour projet nanga. Mais vu qu'il y a tavena batu balinga nzembo ya maestro te atelenga yi bade na bakaki c'était Betty Masiki na bakaki ya Pongo Love voilà na sali bon c'est un choix de chansons wana parce que nga moko tema linga Dipanda et puis na chemin de la vie à Kofi et on a tema de chansons wana de ba choix c'est là pena bien et puis ni Dipanda linga yana voilà. Ok. Wana c'est que ça bien entouré. Togolo bobandi carrière sika ou bien sika non. Siko carrière solo sika. Mais la musique ne solo je voulais dire. Voilà. Nous avons trop jeune, on a nos bébés na loba na ba pas si tout est là. Na risqué kaka. Il faut risquer. So risquer te. Qui est derrière toi Gladys? Zaga na nzambi na ngamoko na relation nga sinon. Bien mangoana. OK. Merci beaucoup. Mais dans mon aracha cover wana bon a évité ce RB ma on des aliboso ba style moko ya ba sud africaine boyembi eza nini ngo oyembi on Dipanda na ko mon peu ah sala ngoko tu es là pour ça bulu buena bubebwa batsone munya mombaski mbate sele mapata mangoso ekungula nesaka atitina bambele wa muna nabino na titino ele embesa mulema mungo minyama bwa mengi ya na mapula na biye na newa kukuo newa na mapula na biye na newa kukuo newae na mapula na biye na newae kukuo newa na mapula na biye na newa kukuo je suis là bobole tchanane mundi mwase sonite se belongi sane babila nendeke mune mapape jese bumane nongia nasimenge toka sewae tabunya menobi nika anolu kendo nestemi hello Rwanda ya merci c'est peramo bandi bien la cover tchango pega liboso après ba wana yango bien liboso yango après na yena chemin de la vie na ba kaki pour na bade voilà banzema Betty Masiki ni ba fille tout bon ngaroyemba ngo bani carrière aza légende aza d'abord non kikala kililo faut utana na kikala na ba yoka wanzima wa kikala po na ndimo na ngamo na wela kosi na bino voilà mais kikala nde moi passe to ga bade atama muke lobelangai bade Ininga na sala pote na mona bapasi ya ndenge boye libala mamara e utana paradiso
Nzambe tango asali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga ye aye kosala mwasi ye na mopandi ya mobali yo Serge ebanda libala wana tilelo pe tozali se kolanda nakokamwa nakotuna tina yo koseke ngai pote nalingi yo nazeli yo mingi badeo napola bambula pona yo nasambwe kosambwa sheri yo mekamoke okanisa sheri yo mekamoke okanisa sheri yo. Merci papa. Merci vraiment. Tu t'exprimes, mais bilo mbila belle peu au salon na cover. Te salon te. Poani. Oyebi wanze monete. Te oh. Ne banze mbuna. Mais ne banze mbuna. Alors, carrière bandi cover so bimi ozokana nini na cover. Ozokana nini? Non kanati. Celui de kana c'est trop dire. Le roi carrière bandi sika, ezaka mingi beaucoup plus que c'est ba to perdre encore chance et puis na confiance. Kokana c'est trop dire. Et c'est important. Boyo kana ni na yembeli. À part na cover, na rien dit musu na yembi. O idée na ngamoko à travers na Paulier na PC idée. Et puis à maximum à yele musu. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La petite mbote na Dr Dekana Zalawana de retour. De retour. Dr Dekana, en tout cas bon dimanche. Et Sika Ozali. Église Maison de la Restauration organise une conférence cheval équipé pour la bataille qui aura lieu ce mardi, du mardi 16 janvier au jeudi 18 janvier 2024. Heure de 8h à 12h. Adresse avenue Zeloudia 146. Quartier Mukonka, commune de Kimbatseke, route Mokali. Les responsables de l'église, révérend Doudunzei, avec comme thème épaté ou impacté. Les orateurs, Dr Silas Makangu, prophète Rema Timothée Rissassi, Dr Gilbert Kadisha, Dr Bertin Bapedi, Dr Parfait Bopei. Message signé Freddy Tankidi. Alors, on va bientôt terminer. Sous les mots, s'il te plaît, rien que 5 minutes. Je vais conclure avec Gladys, s'il te plaît, mon frère. Alors, Ebi Mamkoni. Audio déjà c'était le 4 janvier. Nous avons un clip, tu vois le vent, on fait un clip. J'en suis, on a travaillé un clip, c'est le 20. Dans le 20, un petit clip, tu vois le 25. Et Kobima Nango, et ça là, on aurait rêvé que ça a succès, et Betapé n'a pas boîte. Ça lui couvert dans la tête pour la famille dans le Congo. Très bien. Pour la bande dans la tête, pour la quartier, pour la mine dans la tête, pour le monde entier. Voilà, donc je suis vraiment déterminé. C'est dans mon tour. Oui, donc c'est dans mon tour. D'abord, la musique est dans le sang. Et je suis capable de ça m'emmener dans cette volonté et puis déterminé d'abord. Je suis déterminé ça maman a lingi. Donc na mbongo qui on zanango na bandi nanu. Batu o ya zamba moyen va soutenir ngai. Voilà. Alors génération o ya ba chanteuse basé belé et za orchestre batu et za la bango bazo bunda o sepela mingi na nani ndepo me carrière na. Génération c'est ba génération na ya lelo. Yanga to ya lelo. Lelo na mona partia Cindy tina se hein. Na ndenga. Tina yo hein. Cindy ka Cindy. Namona Cindy. Namona Cindy car mingi de Cindy. Voilà. Yembelo ni mo. Yaka nalinga yo bongo simaliwa ya kozwa ngai. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. Orchestre ça déjà. Nala groupe d'accompagnement. Na âge d'homme qui est déjà vraiment dirigé. Nala groupe d'accompagnement. Oh, ils ont qui se kutani to travailler, ma transport ils ont raté. Donc je suis dans le studio.
moi transport ils ont raté bateau va souligner na cover équipe Mumba ils a aimé Lewis Mukoko il y a la clavieriste et accompagnateur abete ngai ils ali boda Mukoko et mutabete ngai batterie ils ali des affaires Manitou na Mbonda et puis ingénieur des miracles le cerveau Google et merci na Christian Schengen bango comment soutenir ma pour na Christian Schengen car oya master nango ambo donc hier depuis na bandi studio tina silisiango c'est que ça bien marqué vraiment azak pena wana ils a single wazaka nanu mais na suka na poza 3 mois et bimano kami si février mars ma beza na mboka ma beza la pona risquer c'est ngara kisi va muta vivre à riner un monde oyo c'est il faut na sala boum ya solo il faut non oui. En tout cas, c'est clair. Merci beaucoup. Gladys, tout le monde à prochainement. Les locaux seront organisés sous prochainement. Pour tout cela, bien. Et au la biso bien. Évitez message nous allons pour la bateau, on a redécouvrir au sukoyo. N'engé clip et zobima. Message nous allons que mi remarque. Oui. Voilà. Les absents remarque, reproche comment on a travaillé. Donc mi bateau ba yokanga, ba biso yokanga na vie na bango. Basa ba remarque kaka pour et faire avancer là donc sans remarque on va avancer voilà très bien merci beaucoup alors vanta ba staff ba mbote na bato mbote na nga professeur numéro na yo asoki pe a bureau soki ayo tenga moko ya yo moko tenga mona na bino gérant mnanga OK merci à ma maman na Sophie Tsamba merci na mokondi mimi bikela yebi tout le temps bichi Loboko merci na Jessilim de Belgique merci na Tony Libonza Molatisi donc merci beaucoup Eric Kanda Cantona et merci na Ni Chantona fille de ma mère est-ce que ça allait dire Landanga la fille de ma mère Ni Chantona ya Touré et Nkuntangu merci na Aveni Lambala merci beaucoup na Al Jabir Mabele Papa Soin et Ivan Kuta Kombakage copine de moi merci beaucoup puis après c'est mot na cloche Lubusa double poche et puis depuis Afrique du Sud Nadège Bola depuis quelque part. Merci bon dimanche à tous. Merci numéro et numéro na plus de 143 89 59 18 339 plus de 143 89 59 18 339 babenga yo pona musala babenga yo pona makoko te on molingo ku ndi ngote na Yesu mbota suka na dakika full dakika full machine l'homme voilà mbote na ye merci donc adekana pa otala donc adekana bon retour merci beaucoup mesdames et messieurs c'est la nouvelle perle de la musique congolaise voilà la nouvelle diva tellement on peut demander bien soyez bien la nouvelle diva de la musique congolaise la musique féminine bien sûr Boko Mesananaye cover kitoko asali ba clip ce clip et salemi en tout cas bolemba on a ziksa bango bolemba on a canal qui parce que il faut tout valoriser aussi musique féminine surtout les artistes au bisomoko na canal qui peut toujours bimisa poto yambi to yembisi trop c'est une fierté pour nous la nouvelle diva de la musique congolaise Gladys Lopez. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, mesdames et messieurs, Bolandi Bisso de partout. Nzambaza Nabiso, les députés mécontents, beaucoup de recours. Les députés mécontents, pour ngape nadam mécontents, il y a des députés belés, babimisi bangote, oué rason falaga bima, maître Poulou si falaga bima, basé belé falaga bima, babimite, loi et PCI, il faut qu'il y ait un cours constitutionnel, et au ça là, vrai bien. Merci beaucoup à vous, demain 14h, rediffusion.